Nakoti lokola ngana kolala ah mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa nani akolelanga nakoyeba te otitana milela liwaya zamba soki pe liwaya mboka liwaya mpasi soki pe liwaya mayo mama mokolo nakokufa. Bandeko batali bandeko balandi mbote mingi na bino banso ba ibozili wa kokolanda biso lisus na kati ya manaka mabiso malelo ya solo to ebite bozali ebele baike bokolanda biso kuna na ngomba Brazzaville baike bakolanda biso na matuka maike matuka ndenge na ndenge bongo wana toye epai wapi toyaka kobeta bongo masolo ya mai maleka mai makoleka pe mai mazali koleka. Bande ko balandi lelo yo to zongi isusu na kati ya itando ya ike ya butombo ya ibale pona kosolola bongo na ntina ya manaka mabiso masolo pe mabina bongo bozali baike botunaki amba mususu te boni kasi eto elo ya biso ekangami to boni tolobite eto elo ekangami te kasi boyebite eto elo peza kangonga te esengela kape mwa tango moke bato bakena nukopema bongo na simande bayibi kozonga pona ko bandela eto elo ya sika bongo na sima ya bopemi moke tozwaki tozongi susu na kati ya masolo pe mabina pona kosolola na bino mai mazali koleka bongo nini mai mazali koleka bandeko batali ya mbote tokota penza na kati na masolo pe mabina tokeina nuna mwa mabina moke na sima na talisi bino nini biso tozali kosolola moko mwa lelo. Baby,
Kosangana yo mama na yebite Iyekoki kokokabola miso Nakosenga na nzambe kotubana Ibana bosembo teliwa Mama Jo Boli mwezali eloko nzambe Akela moto inganaka mama Lokuta soki kotina kati Ekele basose nyonso ya mo Toyokana kamama Tolingana na bosembo
bande ko batali bande ko balandi tozali na kati na manaka mabiso bongo boyebi te ndenge tolobaka na etelo ezaka bongo na préfet ezaka bongo na batei pe bato baike ba kosala ka bongo na kati na etelo biso na kati na etelo na biso tozalaki koloba tango isonte tozalaki na molakisi moko oyo azalaki likolo ya balakisi banso bazalaki koleka na kati na etelo oyo bongo ya azalaki bongo Kalimasi Mbungu oyo azalaki molakisi munene mobandisi pe oyo azalaki kopesa mateya na ndenge sengeli na kati na manaka mai ye asilaki awei asilaki atiki biso etangi bongo mbula ibale oto ye asilaki atiki biso bongo na tina wana biso na etando ya ibale ya botombo wa mitolobi te awa ya kokisi bongo mbula ibale tika tozongisa nanu makanisi tokundola bongo Kalimasi Mbungu yango wana libota baninga tolobi tokende nanu kotala esika wapi totikaki nzoto ya ye tomeka kobongisa totia mwa mbe pote Kalimasi esika azali amona te ya solo nazalaki na bato nazalaki na ba oyo bangai pote tolobi bawei bakufaka te bakendaka libela te mbala mosusu akotala biso koloba te batiki ngai babwakisi ngai ndenge bana Kinshasa bakolobaka bongo biso tolobi te na tina wana ekipe mobimba ndenge tozali lisanga oyo boye ya masolo pe mabina lisanga na libota pe na baninga tokendaki bongo epai wapi batikaki nzoto ya Kalimasi Mbungu kuna na cimetière ya Gombe bana membre na kati na etelo na kotika bino bolanda boni tokendaki bongo kokanisa pe kokundola oyo azalaki bongo molakisi munene na kati na etelo ye oyo tokobengaka la grande école na lokota ya banoko tolandi na sima tokobi
admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Regardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à celui qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Nous prions. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, avant de ressusciter d'entre les morts, tu as reposé 3 jours au sein de la terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance à la résurrection. En ces jours où nous rappelons devant toi les souvenirs de tous nos frères défunts, de manière particulière pour Papa Dieudonné Kalimasi Mbungu, que nous bénissons, pour qui nous bénissons cette tombe. Nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne-lui de reposer en paix en cette tombe, jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux la lumière de ta face, toi qui es vivant pour le siècle des siècles. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille sur lui la lumière de ta face. Qu'il repose dans la paix. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Damu yangu nikawapa, utakumbwa na utamaliza. Kiu chenu ninyi wote, Yesu ndani wangu, Yesu wangu, nitaenda Au nom de la famille Mbungu, Kalimasi, nous membres de la famille, nous vous remercions de votre présence en ces lieux. Nous sommes venus rendre un dernier hommage à notre frère, qui était notre ami. C'était un ami, c'était un frère, c'était un papa. Mais Dieu a voulu que cela arrive. Nous ne pouvons que rendre gloire à l'Éternel des armées. Le prêtre a tout dit. Nous n'aurons plus rien à ajouter. Nous vous remercions au nom de l'Éternel. bana membre bandeko batali bandeko balandi wana totali bongo ezalaki lolenge ya biso ya kokende kotia lokasa la mbe bongo wana na lilita ya Kalimasi Mbungu oyo azalaki bongo mozalisi ya manaka ya biso. C'était lui l'initiateur, c'était lui les formateurs, les grands formateurs, les grands papas fi Kalimasi Mbungu Dieudonné. Bongo ye azalaki moko ya bandimi ya ngomba katoliko, azalaki na activité, azalaki na engagement na paroisse ya ye o ezalaki paroisse ya Saint-Michel kuna na Bandalungwa na tina wana ba Kristu baninga libota bandeko balobaki te lisanga pote biso bawei tolobaka bakei kasi batikali balobeli pe bakufaka te et surtout ke ye azalaki moko oyo asali mingi na kati na télévision ya biso etando ya biso ya ibale ya tombwama azalaki bongo moko na kati ya bampionnier ya kombatisa bongo lokumu ya misala miantoki na ntina wana bato bakanisi ye balobi te tosala bongo misa po ya ye pote molimo mwa ye ekoba na kopema na kimia to na boboto bongo misa esalamaki kuna na église Saint-Michel na Bandalungwa pona kokanisa bongo Kalimasi oyo azalaki penza munene
moto ya monene na makanisi maye na lolenge na ye ya kosala makambo te soki tobandi kolia ye lelo tokosilisa ye te lokola nzoko kasi natiki bino bolanda bongo misa na nsima tokobi. Bolingi
pe okosangisa banso na mwana wa yo mokonzi wa biso yesu kristu mpe na nguya ye mosantu ntango nyonso okosangisa bana na libota na yo babonzela yo koza petro mokili mpe mokonzi tokobondela ye ondima makambo toyebi yo osangisa nango na nguya ya liloba yo nakoma nzoto na makila na mwana wa yo yesu kristu ye moto atindi biso kosala bongo na butu wana akalaka ye akamati lipa atondi yo abuki yango apesi bayeba ye alobi kamatani kolia yango bino banso ezali nzoto ya ngai na kokanga yango oyo na butu wana akalaka ye akamati lipa atondi yo abuki yango apesi bayeba ye alobi kamatani kolia yango bino banso ezali nzoto ya ngai na kokanga yango oyo ici bango kolia akamati petero atondi yo lisusu apesi bayeba ye alobi kamatani bomele yango bino banso ezali te na makila na ngai makila makoleke basika mpe baseko makosupa nango ya bino mpe kwa bato banso na ntina te ozwa koyimisilo masolo bosalaka boye po ya kokanisa ngai bandeko batali bana membre kaka ndenge ezalaka touti misa masili tokokaki kozongisa bandeko bongo te po te bandeko bautaki bipai na bipai libota ya ye bazalaki bana baye pe bandeko basusu ya quartier bavoisin basango bazalaki bongo libota ya ye mosusu ya ibale inene oyo ezali bongo basali ya itando ya biso ya ibale ya botombwami RTNCD développement na ndingisa bongo ya mama oyo azali kokamba yango mama Josette Mbulamata Dikaya asengaki na bandeko te tozala wana pona ko kabola bongo moma wana na libota bandeko ya RTNCD développement donc etando ya ibale ya botombwami ba kabola ki bongo esengo
po te kalimasi azalaki mokristo tozali na elika te molimo na ye epemi na kimia parce que ceux qui meurent avec le Christ balobaka te bakufaka libela te, ils ont une autre vie, ils ont la vie éternelle. Donc pona biso azali moko na kati na banzelu oyo lelo bakosambelaka pona biso yango wana ezalaki moma ya mawa lisusu te, ezalaki moma ya esengo nde yango wana bandeko bayaki kokabola kopo nteke esalamaki bato baliaki lipa baliaki bamelaki masanga bongo bandeko ya RTNC développement bayi libota pe bana ya membre ya développement bana membre pour le développement bazalaki wana na kotika bolanda na sima ya misa ndenge nini bandeko basanganaki na libota pona kosala kaka kokanisa bongo kalimati mbungu ndenge tobaka na lopoto se souvenir na kalimati mbungu wana tokoti na souvenir potala ndenge nini bandeko bakanisa kalimati parce que na batango ya ndenge wana kalimasi avandaki na kiti te azalaka kotelema kobina kolakisa lokolo kolakisa ndenge nini bapesaka esengo na bandeko yango bandeko bazungiselaki ye na ntina wana bana membre bandeko batali na Ingomba Brazzaville na ngambo bongo bolanda ndenge nini makambo yango elekaki kuna na bandalungwa na nsima tokobi. Notre grand frère, notre papa, notre frère, notre ami, pour ma camarade de Bazayawa. Tout vous avez là au moins un petit rien. Chacun pourrait prendre quelque chose. Merci pour un ding, vous voyez, et bien en tout cas. Aussi petit c'est bisous. Zambé à Jorokoum. Yes. Miwela dudue, miwela mania, miwela dudue, oh sheri bolingo. Miwela dudue, miwela mania, miwela dudue. Sheri bolingo.
Le grand réalisateur de la RPM TV, Kalima Simbungu. Topesi coordination mobimba, merci. Topesi libota na biso ya papa Kalima Simbungu. Oyo tokobosa na kate. Topesi bango merci pour na likanisi malamu bazwaki ya koposer pierre tombale na cimetière ya papa na biso oyo atikali gravé na mémoire na biso pour toujours. Oh,
babeli babeli dogo kasi mitambo libalo salikada elobi bakarifikasio nyonso ya mabe na nzoto nanga nakipase osolo olingo kosala bobobo nyonso nakoka mwana rasusi muziki napesanga bobo nyonso iloki naleki bezali bato na mongongo na tuna ya moto okamoni na mwana yezala nzembo sokira makasi bebotate bebobazokaka odia ngogo elikoto kokina ngema ilingo elasela kasema nasionala oya eligogo alo asimitombo libalo ezalikaka lologi bakarifikasio nyonso ya mabe na nzoto nanga nakipate osolo namoneli nazakoba ya maka eremisakasi elapomimo yanini bobongisangela bato namoneli babasunga na biso okabani na mwana yesala nzembo sokila makasi bakopate biabobazokanga odia ngogo epeli bato bana mokoya anababaikokina mbula eakioko osueekosema ulaso okoya oamelikoko patimikako libale ezalikaka elori bakarifikasio nyonso ya mabe na nzoto nanga nakipate osolo
Give me
Mais bonjour, c'est Nabanzé Beauté.
Bana mambo bandeko batali bandeko balandi bomoni bongo esengo nini ezalaki a bandeko bakutani mpona kokanisa moto azali kokabola esengo na bato kasi mokolo ngo toyokaki pasi mpo mama Meta Mwambui na maître Ogi Kande mobali wa ye wa esengo ya bolingo bazwaki mwa kokoso mokolo ngo embouteillage moko ezaki na nzela bana membre bango bazwaki ntango ya kokoma te kasi bazali kolanda biso bayeba te to komprenaki bayebanso oyo bazwaki kokoso mokolo wana ntango mama Meta Mwambui abengi alobi tokangami awa na maître Ogi Kande bongo siko tokosala boni tolobi te emonani te bozalaki na ntina ya koya kolela Kalimasi Mbungu ya koya kosangana bolimbisa kolela te ya koya kokanisa Kalimasi Mbungu bandeko bayike balingaki baya awa bala mususu bokolanda biso boloba bosali yango na nkuku te tosalaki na kuku te kasi mokolo yango ezalaki pasi koluka ko atteindre bato nyonso et puis bato pe bazalaki na information bazwaki pe mikakatano kobandaka na ngai moko oyo mokolo yango soki bokotana na image bokomona te nazwaki mikakatano na nzela ezalaki te nzela ezalaki ya kokangama bongo esengo ezalaki ya komona te kuna esika tokomi tokutaki bandeko bazalaki bayike en tout cas etalesaki te Kalimasi azaki moto ya bato bana membre bandeko batali bandeko balandi bongo tofungoli etelo tokozala kokuta na bino mbala yinso biso tokozwa libako kokuta na bino pe bino bokolanda biso esika yinso bino bokozwa libako ya koyamba biso na bandako na bino na ba bureau na bino na esika ndenge na ndenge bokomona masolo pe mabina tokoya kotalisa bino pe kolakisa bino maima leka maima koleka pe maima zali koleka pona lelo bana membre biso tosemi na biso pona masolo pe mabina lelo kasi bongo na pesi bongo matondi na bino bayebanso bozwaki mabako kolanda biso bongo na Jacques Vango pe na équipe mobimba kobanda kuna na ye Jacques Vango o akitani bongo na Kalimasi loko réalisateur ya émission oyo te na moto nyonso oya kotia loboko pote manaka mai malika lolenge yango ezali kosalama bongo ngai na bino bana membre bandeko batali tokutani bongo na manaka mai mazali koya mokolo mosusu nga na kanisi naloti lokola nga na kolala mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani ya kolelanga na koyeba te oteka na milela liwa ya zamba soki pe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki pe liwa ya mayo mama mokolo na kokufa